Basa diana tikala kosila ngate leki na nga mupende. Leki na nga bandu so yesu to solo ki Congo. So ba komende bazanto koti ki Congo to tongi bango. Mire mukuti na nga so avandi makambo mate ki voulait so bato bazato koti na ki Congo na mire. Mire salinga bondeni. Na moni bimba mire oya. Mire no saba de marche mire. Non benga bata mire na opia programme matanga mire. Ngana ki o visiter salle ya mire na lekine godé petit sene godé kutina wala nti mire. Moni salle tozui en fait ferons na biso apesi biso salle au monde na bi mama ezaki to kotole na honneur wana. Ndi muzomona kwa ndeko na yo. Muzomona ndeko na yo na kati ya cercueil. Muzomona azongi mongoi na Kinshasa. Kotokuna cercueil ye na ndeko euti na Angola bandeko koto pe baninga pe cercueil mususu kuna pesa na bandeko mususu bana neti des cercueils za na Angola. Ba cercueil za que mutu alinga akunda ye. OK. Et comme le quoi neti ngana osomba cercueil. Ko la corps. Bandeko ba la corps. Et la kisi ndenge mutu azalaki. Que feront makene pas partir à Allemagne à PCP cercueil. Habillé fokunda ye. Ex mobile. OK. Habib Blanchard Assoumy. Blanchard Assoumy cercueil. Blanchard mobile place à Koufeli. Oya place à Koufeli. Certes azana doit akunda ye asomba cercueil tena cercueil zama bete. C'est normal. C'est naturel en fait. Attaque babantu. Zona moi c'est akufi na ndako no osomba cercueil kunda ye libulu butu fasomba bakota kunzi. To yebi biso nyonso na ba Congolais to yebi mobali soki mo sa kufi mobali na kundaka mo senaye mobali na osomba cercueil. La liste wana ndi na mona esu na ba 29 eza bon te ekizi na ba 60 ba 60 tout déjà. Omoni ke makambo o bango ba osaleza yango te. Oya bimisi lisa vetete. Asa bimisa so oya mi bale yem to oyeba. Nanya bimisi liste ezo circuler lelo na ba réseaux sociaux ki nganda te $100. Ingani kuna te 50, kuna te 150, kuna te 20, kuna nani abimisaka liste oyo ba comédien pour que ezala itali boy. Bon, erreur euti déjà pour badimisate bazage belé. Ah bon? Muto abimisi liste yeko tazane na poto. Eza soki comédien ni moko ne apesaki ndeko wana liste wana. Gabriel Batie. Gabriel Bolembo $100. $100, OK. Sephora Pati, Sephora Mati $200. Ah, Sephora c'est $200. Ah, la discipline Bolembo na ndeko na ye bongo yo moko. Comment kalwa via? Contribution monta ba $4 $20. $20. Si on tape 52 ans ma bête. Mais tout na moni si la neti moi hôpital. Te moi hôpital te aleki monta ba 5 contribution. Contribution ba $20. Tant a personne a likolo na ngo. Te mato ba chedia. Liste oyo na bimisian. Est-ce que les artistes ou les journalistes? Ba immature. Ya ba comédien. Ba immature. Soki na bimisian c'est que mutonga ko la tesa immature. Ebité soki bénéfice ni bazwa ta basala makambo na ebité. Ndé ba futa bango. Soki peut-être conseil bato ba pesa te ou bien conseil muter mabe bato ba bana ba kisaro te lokola pesa ki muketika na bakisa na ebité za soki pona. Eloko lekenga na moni komba ve gauche. Même gauche a contribué. Namona razapina makama wa comédie mais en tout cas coûte $50. Ça peut vieillir ça tout na habité. Peut-être vieillir ça tout linga et be mamire comme à 50 pour ndima ke mira kufi à solo pour vieillir ça tout la contribuer ya. Pour comment et que ça contribution c'est un secret en fait. Yo biso na pipi pon. Miriam takati monta ba chelete. OK. Pour azangi mbongo chete mire. OK. Azangi mbongo de. Azepe mbongo ami kunda te. Mira abosani ki ana famille abosani ki ana mona abosani ki azaina mobile abosani na bilamba na linga koleta makasa abosani na kabelo abosani mbongo ana ngo o ba osala boy muto asibi kes Gabriel ya na réunion episo to komi na autant président Masuma ana kati wana te ayaka na carburant ya yemoko ayaka asenga ta mbonga sike kuna te donc taka Gabriel mutamunoko sur Sengi, mais à commission des réseaux sociaux. En tout cas, bon, bah, finir à présent, ma somme, bon, moto personne à bérer, mais n'était vraiment, dans mon arame, vraiment, t'es pour, il est dans l'association. Présent, tu as besoin de ma et à ça, la mbongo, mbongo, pas, du collab à ma gambo. Mira, c'est n'enga atika kikin,
ake koinstalle na Angola aboma carrière na ye aboma carrière po na Kinshasa awa apato babato batisa salongo o aleka mira yesa azate ozomona corps na ye ozomona ye na cercueil en fait oza komi loba nini en tout cas ezosala ngai pasi yo tangi liste wana nasi ata ndeko moko ya poto omoni te oui non la vérité ata artiste moko ya poto ngai namoni te eza matanga nga matanga mira na olinga ku te bato bakende ngo nde mo bosama des autres mo esa bien te Mama, if love is crazy, love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour ne salara business pour que nalinga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas abatu tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko nakokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami sikoyo nakokikanda mais sikoyo likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba air nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na lisusu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyonso o to babotama na bango nyonso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà, nous sommes déjà avec les patrons Bongo Zambala bazali artiste comédien oyo et ce qui bomoni déjà bomona calme bozomona compassion katinae bozomona immaculé ningi na lobaka bozomona ke artiste azali vraiment na respect belé bao bayebi po azala artiste moko non conflictuel azala na problème na mutute abeba na mutute mais baningane ya musala o bayebi alors toujours na matanga ndi tozolela toujours Mireille Sakutina Lundu ou Atrakibiso toza lelo mercredi na matanga tozolela toujours ndeko na biso lobi déjà artiste bakozwa ngambo oyo na mutuka bakenda na lufu pona kozwa corps ya ndeko na biso Miraesa à partir de lufu et uti encore et utangola et na lufu bazwango et vendredi na ville Kinshasa et ils ont déjà na morgue il y a 50 na habité papa na biso Zambala un mot na ba ndeko bota la biso surtout par rapport ya mort ya
ndeko na biso Mirae Sakutina wazaki bongo ami proche entre-temps petite sœur entre-temps collègue Noé Moussala entre-temps aussi ami Tori pour le babon. Merci. Na komisi nzambe po ezali azarte po tokutana boye. Ezana bato ebele baza mposa bokutana bosala émission mais bazwi chance wana te. Baza na mituka, baza na bamoyen mais nga na ye makolo nzambe afacilité nga. Donc yango biso likambo nyonso nzambe alobaka so likambo savant sala fo lobaka inchallah soki nzambe alingi. Ndeti nga nayebaki teke tokosala émission mais okutani na nga tosala émission. Bango bozala bango programme baye te donc eza kadara. Donc destin yebaka kaka fo tosala nanga émission. Bon pour na vous appelez musulman solo. Zambala na pas mbaté. Nga comme na vraiment Nzambala et puis Nzambala na zone na kati ya scène. Tant tozo répéter tellement bata ba Nzambala. Petit Nzambala maman surnommé oh Nzambala. Donc to jouer ngane maman benga Nzambala. Ah batu nyos parce que ah comment on est séminaire. Ne petit kala ba document na tout carte d'identité au passeport nyos ya Nzambala. Mais avant comment on a tika va comment on a libela. Mais c'est comme si tu vas bunga pe momuke pour tirer la tête avant baninga baina bantunzi bande comme sous baina simana yo ba bimi papa Zambala ali mwana ye muto ta na succès belé mais en fait ça qui nini kumbunga wana nyoso na monde univers au théâtre bon on a raison wana kubunga ne ça que ba voyage na ba côté na ba kende na tika ki vraiment makamu vraiment ya théâtre vraiment moi musika par rapport à ba voyage na baron ça là mais ce que ils ont un peu tard belé ce temps on a zongi de masole ba nozonga muke mais ça a été que peut-être on a tikaki donc par rapport à ba côté na baron qui na baron ça là et permettait vraiment continuer vraiment pour tourner mais c'est que vraiment groupe na c'est bon makamno c'est bon voilà pour na ndeko na Mirae pour na Kutina Mirae ça na za souci pour za ba souvenir rebelle pour na leki wana par rapport de tozaki na musala en tout cas pour ngai tango na koti na swabala na kotaka na juillet 1992 na kutaka bango et ko sala après soki na bosanité ba quelques mois to bandaka épisode mo to sala na par exemple son monnaie production paix à son âme et au sala tant que le premier épisode deuxième épisode et c'est tout le gars mutumora jouer rôle à patron ne baluka qui part ba aux adadi de Kambala ayo kota tant à koti c'est là ba de point tout ça organisation bien fallu changer ba chef ya groupe pour zaka chef zaka vie mon peme na Koko Bilal bien mon père adai longo la tata mapasa wana yemba na vena biso badili adai longo la bata ba lo dili dilumona mon père na mandefu na kufa azali na matanga si sokore yo mona inshallah azali Kinshasa mais nanu to yebite on a été sur ça information mais naza si arozala inshallah et ko sala ke babito sala élection wanga na koti nga sika sikoyo babi satla bi photo sa candidature mutu moko abima chef a bon nga okaza mutasi ya sika na fin na ngasi na hôtel batakala na moni Dadi Kambala ipananga persona hôtel ndeto soloni na ba bébé to po ba ki ancienneté ko kontaka partout po mutu susu atazane mu conduite mais ki ancienneté na wana et jouer hôtel to solona ba Dadi na mamira esa na bébé to voté aux la chef na biso ngam di Kambala ngam na yeka sikoyo bango ne batakala bakosa la na boy na c'est tout à remarquer que bazo forcer ngabi mais botinda mutu te muta o azana pour ça postuler atia tellement na mon c'est là bon ça va c'est 5 minutes so 5 minutes coquille muta monanité tozon sika vie mon premier chef Mirae a eu courage à tellement bisinga chef Zamba ne to telemi ya biso so to ponio na bébé to bayi bomba na bébé to donc nazo pe courage na bi bona te kombo ba vodanga ipe siko cette la bi résident ba lelote résultat bozela
j'ai dit après journée de rigolo comme Nicolas Kimi a présenté l'émission ce qui journée de rigolo Yves Kambala so Yves Kambala si journée de rigolo a prononcé nana bimé chef tozali pe tomoni pe toki kombo nanga de chef parmi ba souvenir à malamu pour d'abord on a Mireille et ça comme sous pour y faire que les points ah ce que tu vraiment en tout cas si il y a ça il y a tout cas à Koloba comme malamu na mona rapa na ye comme sous de komoko boye basaki discussion yo banga ba mbalite na groupe alobi chef Nzambala banda aya awa ngana na maka chef Nzambala te na po ase respectaka yango nga pe na respectaka e bino lokabo se respectaka te yango nga na bino pe to bebanaka et puis wala bakeza ya solo ti Mireille depuis na kota groupe kuna yoka pasi mo komsusu asenga to répéter na idolo kota bangana tabana Mariano wana asengi nzela chef Nzambala na oso na mutu moko aza libanda ozelanga tanto aoso libanda eseke présence ya tula bango kota amoni libanda ayebaki teke yasengi nzela mamoko ale asilikeli ya peut-être asengaki chef Nzambala na présent donc ye siko atiki na okanga liboso te participation nena sa intervention mais esimbaki te nga master asengaki mais esalanga siko nga moko mawa mpo natali mutu asengaki ngai mpo ntango setla azalaki te ngai siko nazalaki chef na permetaki siko présent anga ye atuni te ifala tuna mpe nga mawa ntango amonika mama yo baninga bazo répéte yo oza na libanda 6 nzambe apesa 6 un mois secrétaire bino zinga sala nga nasa intervention mais tara fatisa lobaki olobadi nga nazalaka premier ministre bon moi loba pe ezalaki te mais et puis eloko so mosusu ya malamu ntango ayosoma motuka na ye abengi biso bata groupe abite tomina mwa basecret asomi bamasanga azwi mbongo moko bapesi collègue nanga abite oyo bokabola na chef Nzambala apesi sikonaki nsweki ye collègue wana ayebise koyebisa Nzambala te mbongo nga odameko nga moko amoni yango mabe abi chef Nzambala motu nalingako te ntango napesi ye mbongo bokabola ayebise nga nayebisa yo te mpo yali yango ye moko do azali motu moko ya bavérité do ye vraimen aza motu ovaki o babiso azalako te so likambo bomba na motema te ye soko ezali likambo okosenti ke likambo do abombaka te alobaka mbala moko donc basouvenir eza ebele mpona Miraisa lelo azozonga ebembe na Kinshasa ntango ozomona corps na ye ozomona ye na cercueil en fait oza komiloba nini en tout cas ezosala ngai pasi mpo tokóma biso nyonso lokola bana ya papa moko et puis ngai na baémission bao batala nga kala na baémission so batuni nga peut-être baidole be bato na sepela bango na théâtre na bango tanga 2 personnes na baki na bamibali nga mutu asepelaka na théâtre eza Dadi Dikambala na bana basi ezaka Miraisa donc lokola bango mbe bake nayebi te oyo nakosepela susu donc ezosala nga pasi mpona tozali da famille bana ya papa moko na ndako moko ya Swabala papa akei poto atiki biso ini do ti ndenge azali mpe na ngola kuna tozalaki en contact bango solola poto biso nyonso bato ya Swabala nao baza na bapays Europe nao baza na baafrike tosala groupe moko boye na ye mo président cercle apaza na kati tokoma les amis de Swabala donc tosololaka soki likambo ezali tobenganaka donc toza vana pasi ya makasi donc oyo akufi aza mwana ya ndako ezosala nga pasi yango mona délégation oyo bato tozokende lufu ngai mpe naza na kati naza na kati mpo atake mwana ya nazokende liboso atake mwana ya ndako à part makambo ANTPC tookende atake mwana ya ndako do yaya ya ndako aokezwa corps ya leki ne akufi na ngola donc mina programme eza ndenge nini bokenda na air nini et puis lufu bokokoma air nini jour nini tout ça bon nde va programme tobongisaki normalement sauf
changement ya dernière minute programme ezali fallait lobby jeudi tokende na lufu lobby mercredi na tongo po tokoma na pokwa jeudi tosala mwa mikanda baformalité oyo esalaki kote na biso po esalaka soki corps eye etraîné te tozonga nango mbala moko po soki toke les mêmes jours soki tosala baformalité te po babe normalement mikanda wana esangaka moins 48 heures avant donc biso tosala yango lokola 24 heures donc bonayebi te mpo nauti kozwa formation mpo formation mo sikoyo ke pare yaya mira aza kuna alobi tozela nano ye nda koconfirme biso lisusu si lobi lisusu donc sikoloka tokatolonga lobi tokomi siko na mois d'août po alobi il fallait bapeta visa ya dei babeta yango mikanda nyonso aza nango fo babeta nde visa soko visa babeti nde tokozwa confirmation mais nzoka baartiste comédien baza kuna lobi tozalaki na réunion ya NTPC baartiste oyo baza kuna baconfirme biso tozalaki makambo nyonso ekoya vendredi mais yaya Mireille aza kuna abi tozela nano ye na confirme biso donc kota soki tokomi na mois d'août mais corps ekoya nango kaka vendredi na ntongo ezala mais ye nazelisi biso. Linda Zélé-Sibino, les communes, il y a cercueil, ils ont dérangé peu mon bateau. Cercueil, je sais pas. Bon, le camarade cercueil, bon, nayoki po toyebi biso nyonso na ba Congolais toyebi mobali soki mwasi akufi mobali nakundaka mwasi na ye mobali nde osomba cercueil mais ndenge totosola sikoyo tozalaki na ndeko moko totosola tobengi yaya na Mireille aza kuna alobi jusqu'à présent ye na namoni cercueil te po balobaka mobali asombi cercueil mais jusqu'à présent ye na mwisi na ye amoni cercueil te wana ye na confirme biso bon biso tomoki tosala commentaire eza te mpo ye aza ye na Mireille ye nde aza basitation nyonso eza kuna ye nde aza badocument nyonso ye alobi nde namoni cercueil te donc biso likambo toloba eza te donc mobali asala asomba cercueil mpo liboso ya baki azotalela no bacomédien ya koteya bacomédien te biso toza na charge na biso awa mpo organisation oyo eosalama awa ezali ekokute mbongo ebele koleka eza ba mbongo ebele donc bango bakotela biso te lokola ndimi akozwa charge akosomba cercueil biso tozala somba cercueil atinda biso kaka corps oyo etikali koto awa biso mo tokobunda nango. Image ya cercueil ezobima eza ya nani eza ya mobali mosusu azalaka ne abalaki bien comment te eza bongo te cercueil bon oyo ngai nayebi mpo nakoloba likambo ngai nayebi te ngai nakoloba likambo nayebi oyo ngai nayebi tosololaki mpo ngai tozalaki na papa oyo ya Mireille tozalaki na mwana tozalaki na ya na ye ti ntango ngai tozosolola ngai napesa bango ide te boyoki nde président alobi fo mobali asomba cercueil apres facilité makambo ekende bien papa bengai tosololaki bongo ye mpe andimaki mais oyo makambo mosusu antuka nazoyoka yoyika nde balobaka mais nakonfirme te mpo namoni te mpo ngai mo ngai sikoyo dabti mpo na nga likambo nyonso mpo naloba ndinga na vérifie ato tuni nga nzambe ala mbo azala bakolo mibale azala combien de makolo na bazala na vérifie oza na combien de bana bana nga mona biso mpe azala répondre ozala na vérifie oza na basi boni avant na répondre ozala faut kovérifie mpo so na vérifie te nakoloba na sentiment réseaux sociaux elingi baproblème ngai na vérifiaka vérifiaka. Alors ce corps est commis vendredi wana ekende directement na cinquantaine et puis semaine prochaine corps ebimi tous les lignes de connexion. Bon écoute eyebani nano bajour oyo tokosala te eza par rapport ya bamoyen mpe toza nango mpo eyeke baartiste ebele ti sikoyo na bapesi ata biso mo baartiste ebele na bapesi te mpo so omoyo bakombo liloba ndeti oyo ya awa c'est bon oyo ya awa mais yo mpe na poto mpe baartiste mpe baza ebele nasi na yo otangi liste wana nasi ata ndeko moko ya poto omoni te oui naloba vérité ata artiste moko ya poto nga namoni te oyo vaki o namoni te
pour nayebi kuna bazali bende kuna bazali belé bon nayebi te peut-être bazo sangisa ba rotina mopiko moko mais nayebi ke liste ndezo tambola bato ka bazali awa na muke mais o bazana poto kuna bon nayebi te organisation ba osala mais pour organisation ata basala organisation suka na fo yaka awa pour awa ezo senga ba parquer vraiment pour musama comme ce qui est bien et kozala soki za mongo za nango mbala moko e monta to luka et que vous mettez pas une semaine mais soki osala 10 jours peut-être en attendant to luka mbongo poto sala funérailles ya eleka kitoko pour faire akuna mana honneur ne bandinga mso bakuna monnaie. Est-ce que ça ko bossa na de côté le gola azwa ki temps on doit tourner sous terre na ba comédien msusu baza sur esprit na ete ba batokala wana boino contribuer na chatter. Oh net ngai pour abosolo ngamo pe en tout cas na mona vraiment mira sendenga atika kikin akiko installé na Angola aboma carrière na ye aboma carrière po na Kishasa awa apato babato batisa salongo o aleka mira yesa azate po yende vraiment ba tsaka mutu na batrisi nyonso et puis na batrisi nyonso ya Congo mutu vraiment na soma ba mutu kaliboso eza Mireille oui on soma ba mutu kaliboso on va tantôt jouer ba biloko ya major zolozolo asoma mutu ka pas major zolozolo abisa ba mbongo on est cash asoma mutu ka mbo à part wana asoma pe mutu ka mususu mais mutu ka ne liboso asoma pas zolozolo de là c'est vraiment que donc azara va na top donc mon que 7 ans tout ça là Angola maga ba osane biloko mais pareil par rapport à ba aussi maté yango ça qui carrière ekita d'ailleurs on va contribuer te ko boya contribuer ça peut-être muter mabe ba mususu pe on nga comprendre bazala ba doute on dirait corps ko yate on dirait ko yate on dirait mais nazoe baba que soki corps eyé en tout cas bat ba bisambo wa vraiment naza sûr so corps eyé bat ba bisambo ba musu peut-être ba doute ba on dirait ko yate mais roya inchallah voilà. Liste bimi to moni ba komba ba artiste belé n'éviter yo mongo pe papa Zambala est-ce que contribution les awana pour tout monde des listes oui te net nga mongo na tete po biso na toza pe na oya biso pe contribution to sala à part wana bino bana swabala to sala nano biso pour na biso pe to sala moi privilège na oya biso toza pe auto sala mais comme ti avant makamuni ceci là comme aux analystes il y a bato mususu kutu comme on a analyste batrice mususu bato to zana ba kongola mbongo ba yebi comme on a bosco ya mwana ndako yemoko evozanga te nana bimisi liste yuza na kati ya groupe ya WhatsApp nana bimisi liste ezo circuler lelo na ba réseaux sociaux kinga ndati $100 kinga nguna te 50 nguna te 150 nguna te 20 nguna nana bimisa ka liste oyo ya ba comédien pour que ils allaient Italie. Bon, erreur est outil déjà pour administrateur bazage belé. OK. Moni so total o ba nani o ya mélodie. Ezaki via na nani via ba gérer qui en bien bango mi balé. Ba so mi beso mi sato. Mais oyo ba administrateur belé o ya côté si o ya ye na ba chroniqueur baza na kati moto abensi liste ye kutazana na poto soki mwana mwasi mo be nazoyoka kaka ne baoloba ye azalaka nde na poto anosala so analyse na bino wana nazoyeba te par rapport à quoi bo liste yango bato batia te mais eza problème te okopublie yango mpo na ne biso kutu yango te eza ya kobomba te so tosalaka bongo eza tosalaka transparence mpo na olakisa ke de baloba panzaka ba président masumu sango baliaka mbongo to sala bongo so to la kisango na ba réseaux sociaux pendant la seke kinga ne soko tie au moni kombo na yo so bonga na biso na tiaki moi 10 na moni kombo na defona déclarer yango na ndenge to sala bongo pour la transparence pour ça que to liaka mbongo te mais ya ko ça analyse o kinga ni prendre tiaki boy atiaka boy te ouais mutu soka tie peut-être azaba ba moyen na moment na moyen zate o ya mukia tie yango na musupe atiaka azuna na moyen ya kotia te eza un problème te ba ko critiquer o kinga ni prendre tie boy voilà vraiment na moi ba polémique atina na honte mais ezo sunga pe bandeko mususu pe po ebele ba tete ba comédien to lobaki awa ebele ba ko banga ke corps ya to ya ti mais comment on a déjà
liste ekobima mais quand même eza pe moi polité hein on doit na kata groupe aux liste partager est-ce que vous êtes l'artiste ou bien eza journaliste tout puis chroniqueur dans kati il y a groupe wana WhatsApp on a enterrement de quoi bimisi ko ça comédien ou l'autre fait bimanga da comédien oh pe na yoki eza soki comédien de moko ne apesaki ndeko wana liste wana soki na ebite soki bénéfice ni bazwaka ta basala makambo na ebite te po nazoyeba te ok donc nayebi te soki peut-être kosala bato bapesa te ou bien kosala motema mabe bato babanda babakisa o te lokola apesaki moke tika na bakisa nayebi te ezalaka soki mpo na nini ngai bana mona ntina nango te mpo ngai nayebi kaka basa biso osala yango transparence elakisa ke moto azoyebaki mpo motu so akodeklare ndeti namoni mokolo wana ndeko moko atie komoni bamitielaki te amoni liste o namoni kombo na nga te nano nakomi te nakomokami te omona namoni na sasi wana mais eza teke peut-être mpo kobimisa bato kinga na tiaka okini te eza na ndenge ya transparence kaka nde sikoyo oyo baosala boye moto asimbi kesi Gabriel ye ayaka na réunion ayebisi biso tokomi na autant tokomi na autant président Masuma aya na kati wana te ayaka na carburant ya ye moko ayaka asengaka ta mbongo asike kuna te donc taka Gabriel moto ya monoko soki osengi ye mais akomiso na réseaux sociaux donc biso nyonso toyaka donc mbongo ezalaka pa Gabriel o toza na réunion moto amutaye na transport na ye tokozonga na transport na biso mbongo wana eza ya matanga ekobusami kaka banga matanga oyo eseli boye obimisi eza te ko transport te lelo baofinga président fingami Masuma fingami mais en tout cas bo bafinga président Masumu bon moto mpe aza na baerreur na ye mais ndeti nga vraiment namonaka mabe vraiment te mpo ndeti wana na association président uta boya makambo ya kosalaka mbongo lokaka mbongo likolo ya bamakambo oyo bamakambo kuta kosimba mbongo ye kuta kipaka ngo te ye atunaka rapport nde lobi tozala na réunion atuni Gabriel azali moto asimbi kesi te Gabriel aza te lokola aza te eleki donc ye kutu atunaka kaka position ya ndenge nini atuna te ko tokomi na combien position de Gabriel abaka te tokomi na autant mais toleki niveau boye ma précisera monta te ye mo do abel baka bota parti na groupe oyo tone tosali botaka liste bosala calcul bato mosusu basala bacalcul ndeti nga tomaka bacalcul wana okipe te na otaka accord eya na voilà merci papa Zamba tokomi na suka un mot na bafan nyonso oyo balingaki ndeko mira esa et surtout mpe na bafani na yo bamona omo kala bamoni lisusu lelo et puis numéro de téléphone bato balela ndeko mira esa na titini lokola corne besoin na peut-être na tiki no micro bon en tout cas na bato balingaka nga na balingaka ngai te na basepela na nga mpo bato basepela na nga mpo bavérité na nga esala bango bien na balingaka nga te mpo bavérité na nga esala bango mpasi nasengi tolela mira esa kutina na limiema nyonso na barespect nyonso mpo azali moto asepelisa biso asepelisa bino en tout cas tozala soudé tokangama biso nyonso mpo tolela Mireille na honneur tolongola bapolémike ya boye ya boye ozala moto akala ozala moto asika ozaka artiste oyo akufi azali artiste tozala bomoko corps ya Mireille eya tolele na respect bao balingaka nga peut-être akozwa moyen ya kozwa ngai te numéro nanga eza plus 243 89 81 15 372 89 81 15 372 Abdou Nzambala Mbongo mbote na bato nyonso bayebi nga mpona boye kotanga kombo oyo na otanga te oyo otangaki nga te po se nazwa problème na motu moko na yo senga aide ndeti kaka ezalaka boye ayebisi nga nga vraiment obwaka nga te moyena ede eza te aloba na nga vraiment boye yango soki mpona koboya baproblème bino nyonso natangi kombo na bino merci
tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosite te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yo za ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomine avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya orphelinat Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue Kombonangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile vendredi. Bonjour.
DiCaprio. DiCaprio. Na Jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté. O so to ngalo mo biba. Yango Jibe service et Zakaka on a qui Sacha. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir ezali 6 mois. Papa Sile. Yebisa na voici. Oh basala bande ko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah